Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, Zizopinda, Daimana, Shido Twendeleye, Nakila, Tokotonga, Nakoleka, Kitoko, Kikabu, Congo, Yapakulu, Congo, Oiti, Congo, Yaluzolo, Congo, Betoke, Fulu, Sange, Betoke, Tombo, Lange, Jaji, Kumaja, Kashidi, Nondo, Wakuzikajiji, Wakushila, Milonga, Yetu, Chendelele. Kele yo ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation Haut-Parleur epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation Haut-Parleur bazo sunga batu makasi adresse eza kaka se moko na avenue Kassavubu, numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21 43 344 et au cas Mokili Mobimba et Sankoeba Bozebele, Bozolanda Biso, toujours sur PSTV Télévision. Rendez-vous chaque jour 14h05 Haut-Parleur, magazine d'actualité générale. Ce soit les lits, c'est-à-dire que Benga Papa, Benga Mama, Benga Papa Leki, Benga Mama Leki. Plaisir, il y a trop. Grand merci Nabino, parce que au jour le jour, les beaux tesa okoma toujours mon néné, tout ça koyeba que bozaro sepela na el kam tozel ko sala. Bayo balanda biso ça ba oba pona ko bunda pona mabele oyo pona Congo. Bato oba pona ko telemela o ezali bozoba, ko telemela o ezali distraction, lelo tolobela o ya biso boyebi. Bolanda biso pour comprendre masolo ya mboka na biso. Forêt équatoriale. Récemment na yambaki bandeko ya Équateur. Boyoka ki ba révélation seulement qui awa ban émission ana ememi ba question et bébé ba réaction belé que Kimbangu azali mongo abotama na côté Équateur bandeko balobi bongo bandeko pe ya Congo central na yambaka pe bango balobi que non nkamba ba question ezali ebelé tout ça qui na mamekela mo bandeko ba sengaki ndeko mukendi pona nini otiki mamekela mo alobate to yambi lisusu pona nini mamekela mo bouta nini États-Unis ya yamba la moko apona na yeko fana na Kinshasa te akina ko fana na Congo central azonga na mboka tala sala kalunga kuna kutu kolunga place sala kapona ko ya ko sala émission awa bande ko batuna ki ba question ana mingi toye ba vérité awa azali na biso grand merci na bino déjà mamekela mo mbote na yo mbote mingi mbote na bino nyonso bozolanda ba yi ya chaîne oyo ba basali nyonso ya chaîne oyo na pesi nombote pe balandi nyonso ezanga bino mamekelamu moto nzambe naza malamu makasi ebende kutu pete naza banzo pe bino pe boza pe malamu makasi donc voilà ngo voilà bandeko bazaki déjà causé la biso belé parce que boye baraba masolo totel c'est bino l'autre fois déclaration au maître Gims Salaki pour na hôtel c'est que Africa topé homme noir azar moto déjà fandaki azar moto yambo ko fanda na kati ya Europa ne bazaki ko benga bango atalisi ba découverte bela atalisi que biso ne toza la base même l'électricité parce que na pyramide nyonso or ezalaki nyonso ezali moto mwindo ezatende balakisa biso mondele mais ba mituna et surtout na toujours awa tozo continuer ko sala investigation na biso Haut-Parleur sengeli kaka te kwa moko parce que mboka mobimbe mboka ezali monene esengeli to fandisa ba luba to fandisa ba swahili to fandisa ba Congo to fandisa bangala to fandisa bato nyonso poto yeba likambo ya mboka oyo to fandisa ba payate tina nini to yambima mekelamu to retourner mituna akoyanola biso mais mamekelamu toujours ozalarana Sparadra, le rôle de Biso Tobenga awa mingi mingi depuis les États-Unis
oyepe awa bamona kayo awa émission to sala kana yo après poison kobika non na poison na mona ki yo toujours na sparadrap wana nelongi ilinga roloba nini ozaka na poto bomba to ndenge nini. Bon, nazaka trop agressive na bouton. Ok. Donc ça c'est simple. Donc ce bouton kaka na yo ki m'a moukousé donc mais ouais moukoussa partout grave na gratin. Donc voilà, c'est simple. Et ça lui moi blessure moko pour na ko choquer batuté, bamsou bazaka trop allergique. Na ba spota yango na bande yango. Alors tout le monde a battu sur bauti mikili ya poto ba na ba zongi pa na bango ba pona ba place ko fanda ya kitoko wana makasi net mingi na capitale si je peux parce que ba place ya kitoko za pe belé même na ba ville ba province mais ba pona mingi ko fanda na ba capitale mais yo idéologie tout le monde a vraiment pas ba ouest africain tout le monde a mingi pa na biso ba congolais te idée wana et la nini ça ko comprendre ka beaucoup quoi solo États-Unis mbala moko mboka. Tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango moindo oyo tango Congo oyo tango baindo ngo nokabana esika baponela yango place na pona makite na bima na mokili oyo na Congo na loba yango l'air nyonso na bomba makate na lobi o ezanga na bandaka parce que tozonga kaleti toliaka manga yo kanisi obwaki manga na sima abwaki na nzube mais oyo abwaki manga ale mwanga itikali mukokoli aloni yango e bota ba manga mais yo moni yango manga ekufi e bota ba manga eko bota ba manga ebele ko rattraper même ba oyo bota maki ebwaka maki na sima tout consort donc tozonga kanga bisika na zonga na bandana o bobenga Afrique du Sud o ngalo baka Congo Zulu parce que ba Zulu bazawana Zulu eza likolo mais ba mindele ba bisino Afrique du Sud mais na mitu na rande nini bino boza ba intellectuel ba intelligent Afrique du Sud ba tina kati Afrique du bas de bas bon en français c'est-à-dire on a c'est entre-temps eza Afrique du Sud salingela ki bo balusata carte to zala rango ya monde ndenge la Afrique na do eza carte à l'uta eza illusion parce que milo non ça mondele za illusion eza na date d'inspiration et respirer petit yo si au kota na au matin avion sotalo ye mokeli na biso asali nzela mai awa alobi au Congo asali boyene batila bino bakati na ba écrit na ba dessin ils ont illusion ba kimile batu et à part wana Afrique donc Congo Zulu na Angola après Angola na zonga na awa donc ba ponela ka ezaka likolo parce que ezali mutu Afrique du Zulu donc ba bengi yango Congo Zulu ba bengi yango Zulu mais Zulu ezali likolo comment est que ça nasé eza Congo Zulu parce que Zulu eza ki Congo eza biso ba indo même ina mboka malili eza la rapoto ne boka mboka mindele te eza mboka mindele te eza li Congo ba kosa bino ba matimi no mapata ba yengisi mundela chora te donc komeka kute luvunu na luvunu batwana donc ko piquer crise amati so na lipata mapata yengisi ya ke bwa na sima me futi osali 8 heures du temps pour aboko yebiso ke abo l'action que non Congo ezali berceau de l'humanité mukili mombeza Congo ali basalele bino ba petisi bino ba carte ali batangisi bino na ba biloko yo moko lelo ko banzolo bi eza illusion muta découvert l'embouchure ya fleuve donc tout eza illusion kaka donc ndele bango pour na biso peut-être que eza illusion te pour na bango Diego Kawa découvrir mais ce que ça pour na bango batangisa bandeko na bango te ba kimila bino ka lokuta bino mutu bolobaka amen bino mutu bonzimaka amen tombo c'est amen esili amen eza donc amen comme esili amen comme amen moi ce soir ba meno wapi donc ba mema bino donc enlèvement vous la Jésus ya mais ba enleva bino bino ba enleva bino lingala ba kotisa bino ba kimila bino donc français ba kimila bino portugais ba kimila bino anglais donc ba namba hi honkutu su ba yeli sus bwana misu bo monati. Mon père et ma mère sont mes parents. Voilà. Alors, question mon repère monsieur Peso ya mama kelamo. Obanga moto te pona nini parce que les États-Unis incendie moko salema au côté na moto ke na rosunga moto. Bon, na lobara toza naza azali toza batunzambi.
parce que banzambi moi na Lyon azaka Lyon banzambi nem batindi biso na mokili otozongi ndenge na lobby ndenge otuna nga mutuna donc na vandaki na province na province nazovanda na province pamba te parce que tant nazaki empoisonné na sali 3 mois na ndambu et après bankulu balexenga kuna donc koko nanga kota mama abota mama nanga za mukongo et kalate na rozaya kuna na Équateur kota tata nanga na pesi mbote et puis na kokende kota mibali nanga donc les tio aux appels mobile nanga et kota baluba na kota baswahili donc bapona ka isikate bakulunde bapone la biso yango voilà pourquoi au vandaka au bandi on a kende États-Unis au vandaka au bandi na kende donc katina yo kibo moto ezoloba katina yo donc comme kibo moto oza moto eza moto donc ezanga ina robanga te na lobale na so naza moto naza mopepe nazali mabele parce que soko flocte nga tanga ite flocte noko mukenzi o mona mabele soki mopepe flocte mutu soko frotter ko mona na ko mona mabele na nzoto na yo soki parti moko te na ozwanga ta na suki so na flocte donc ata na manzaka no na mona ndama mabele donc naza moto soko simbi ngai yango bochaka nga bo bracha nga wapi pona za moto po moto dans moto bomoi azala toujours moto alors esprit wana ezakati nanga naza nyonso naza mopepe naza mai na lobara oyo mai miso eza océan mai soyi ezali fleuve masuba nanga bobenga ba mai ya kalamu naza nyonso na mai ya salité to loba bongo mai ya salité za la raté mai ya salité obenga par rapport po ba salité po ce que mon poubelle ba salité donc mon langa liboso ezalaki Kikongo même les États-Unis na New York langa liboso ezalaki Kikongo et limbisanga poza pe collègue na yo bankulu bako bozalo ko musoko tali epa ndeko moko Zak Mwekasa lelo apesi sir base nini ya mindele lelo kana tali yango batumbi babiloko ya baindo na New York bawelela kango mais babimisa ba indien parce que mundele lingaka bisote ayebi ke toza première race colonie toza disons États-Unis ça colonisé par ba londoniens et ba kolo mabele ça ba indien non eza bango te eza biso Congo toza kolo mabele toza nyonso eza biso fo mutu moyinda se valoriser kutu ba bimisa tina ba révélation ba indien même akotika la kotanga kombo na yo te po indien azali kitani pe lokola bango baza kitani na biso mais baza bana suka po bango baza pembe baza ngulu ozomona baza mbwa na ndenge ni pone ni ozo mais tout est codé mettons mobuta lata kabane ko lata koi hein et ça toza na animal obino botanga bobenga animal totem na lingi na ngaba lopoto te do dokolo donc ezali adola tango pona nini abanda ko lata ngopo azana mpeve wana yo tuni ngai pourquoi na sauva na moto et na lalaki bana na ngai mtu baye ko benga nga mama ba voisin kuna moto ezopela na kenda na zaka na se apongi na kei memba mindele ba filmer ba kanisa kutu ba merka ba pesanga mbongo donc naza moto et puis la première fois na ngate na lobaka yango parce que bato belo basala rango ba comme ça ba héros yo zombo héroïne que comme na so héroïne mais bayebi nani ngana za bako lingate ngana yebana po bayebi ngana za na mokila molimo po so ngo o comprendre ngai o kotala nga ce qu'on a côté ya acte na sala kité o kotala nga na côté ya ba connaît na zo prodiguer conseil za ya bosolo ya bokoko bako bayeba ki déjà bazaka na ba koma bobenga ka ba medium ba monaka c'est dire que mindela fa basala nyonso ba considérer ba medium na bango nyonso même si to kenda ba hôpital et to sala chaque fois na poto leti biso na nenga mabete hein ils a secret ba msusu ba bombaka bata poto obelité mais bazoko yebiso un mois après faut que l'hôpital mona ba benjo makila obelité nini te comme makila ba benda basala ngoni obélité chaque obéla kate mais chaque mois bazo bengo faut pas consulter yo donc voilà eza bablo moko vraiment louche alors voilà mamekila mwazali na plateau na biso awa bozo ko découvrir mambo belé ensemble tous au monde na ndeko na biso Congo aux États-Unis à songa moto à côté na kati ya moto et puis maramboze belé hein maramboze belé sona bilan de loba vraiment scandaliser est-ce que scandaliser mamekila mo na ko pesa ma loba likamo mususu pe mamekelamu abota sans qu'aucun hôpital alobi que le rôle est na bokoko mingi parce que na kala bakoko na biso bazaki ko bota bakokene na mai bakokene na rivière
soki botali film Apocalypto o bande ko bele batalaka eza ba code o batali sarabiso de ba film ba to ba comprendre te bomona na suka mwasi Apocalypto abotaka na kati ya mai beba bimaka ba koko na biso bazala ko bota bongo mais lelo mona bomutaki hôpital césarienne force ya ba maman na biso kenda pi mami kela mopemo mopemo matondo mingi na bosani ko pesa tembo te epa ya mama Chal ali misanga na obenga kombo ya Mndelete limisanga na mutuni otuni mena lobeloko moko pourquoi na obenga kombo ya Mndelete soki na bengi koma Mndele na obengo mama Giselle te na obengo Giselle pour ba kombo ya Mindele ezara na yaya te ezara na mama te donc balobi ténèbre na lumière esanga na raté lumière ya gelor ezate makamuso yaya te au moni même maman même tata na kombo to papa jate tata jate Jean pour to benga Macron to benga donc to boyi na biso ngala ko benga noko ya bana mukenzi robenga nga mameke lam na robenga ya matondo mais so comme côté est fragile na bengo souye fragilité na bengo fragile bilo nyo sa Mindele zo ko respirer bino bwana bareta ndeni ma ikutu ba date d'inspiration ba mona bibe ba koma fin du monde mais biso ba koko na so to manda otu na bango mukile banda ba lo bana biso mukile za bandete mukaya na sukate mais to fungola misu bazo ifsamno na kati ya bibe bazana misu ba mona te bana matoyi ba yoka tenga na lo ba bwana misu boyoka bo mona pito bwana matoyi boyoka peve wana oya ko bota tata nanga ezanga ite ndongo lo bana bota kingai moko na bota kingai moko te eza bankulu ntu ba botisa kingai parce que eza na kati ya kombo kima mbangu donc eza peve wana lokola nazo sela o eza bakoko pe bakoko na biso nzamba pungutulendo akongo mongali nza kombanza pa mungu baba vidimukulu tozongeli kibobango yango tel que ozozonga kiboyo ozosala ndenge esengelo sala donc bazo pesope oyo ezalaki dans la nature oyo bato ba oublier c'est vrai que ba maman na biso bazaki bota na mai mais oui mais so tali ba Mindele musuba kima hôpital bo beta na Google accouchement cell accouchement à la maison bo mona Mindele mususu ba bota ka bango moko mais ko bota bango moko so ba bi ba tia ba comment ba tia ba o ba bota par rapport à tabiso ba indo toza mingité bankulu ba sa kenga na bima mutali boso pour mobali nanga nanu a démoraliser nga benga la police mais qui pas pour rien te donc voilà pourquoi on appelle si maman Chal mbote bisika zali parce que en bonne santé atika hôpital na défaut atika ba vaccin na défaut mais so ko zui bana nyonso na baka soki na yebaka ke ko bota bongo eza facile même bana na nga nyonso naza deya na set bana bana nyonso na nga na bota bango ka bongo eza facile li panangu ba komeka kute petit na yebsa no ba révélation batu ba sepelaka te Mundele o sepela te po hôpital e kangama mais ba mata ba kita na ba hôpital na ba papier ba tia ba couleur o bobenga mbongo na eza ba papier ba tia ba couleur na ba église na ba école et kangama omoni non ne ba bien encore intelligent nga sepelaka te na sepelaka te ozondi mais pas intelligent te noko intelligent ya on ba lingala na français ndenge moko te to s'imposer na lingala soki toke na lolenga le poto balobi une telle personne pour na faire comprendre on a koloba une telle personne parce que na ba article ba nini dépend na ndenge ba féminin masculin et dépend na nga donc une telle personne Jean Ezani, les gens. Donc, intelligent. Donc, bazo zoyo, ba bengio vraiment intelligent. Parce que aux autant à kiboyo, autant à français, autant à intelligent, autant à intelli Amérique, autant à intelli France, autant à intelli Londres. Donc, par rapport à français, par rapport à américain, par rapport à londonien. Parce que ba bengio intelligent. Donc, l'ongola gens comme kolo ba une telle personne. Donc, aux autant à intel na par rapport à français au bino botanga une telle personne donc ozoloba naza intelligent mais comment yo intelligent pourquoi pas oba naza intelligent moi parce que c'est toi mais on va être intelligent donc oza une telle personne voilà mais na ba penser on olamuki na tongo tena la raté noko na tomboli loboko mokolo nga na yaki na liaki te mais débat Congo tiko ya awa na so vuvula na do peta kala na bois ti na komi awa na lia kité ti lobby na ekolia na 15h juste kapo na bosolo yo donc eza pamba te na ndenge pena indusa na ndenge pena ke na botami na Canas na résidentiel na 10e iri voisin à Papi Changa ser na nga 6K na pesio mbote kombo na ngana tanga ote mena tangi parce que référence yangwana na koli na yolo donc na ndenge pena kimbiaka
na ko sala moi te na benda moi Saoudi mais Saoudi en gros donc bizarre pour même batumsu bandi maraté est-ce que mamie qui l'a aux États-Unis batumsu ba blague mais or que ça juste idéologie tout nanga eza idéologie te eza PV naza muta bezité donc oyebi atsonga na kenda oloba na ambassade kuna pona yebisa ambassadeur à France oyebi combien de banganga ambassadeur à France na bango oh ya biso moko me ba travers en partenariat na batumsu ba étranger mundela ana kisité biso moko nde to trahisa bande ko na biso mundela ana kisité même na spiritualité na ngote même na kisi obomelaka na pharmacie aza na ngote parce que obomela na pharmacie asela ngo kaka na banzete asali kinine na Congo bololo asali kinine na siki bato bayebi nino nga na lobby alors même na David Copperfield ba bimisi même na ba YouTube bande ba falsiona ba kosa comment na ebité mon français na roloba ba kosa bino yo monike ba katie menzo kande zalaki eloko moko boye ba koti mutu bino bomono kwa simo ko kati donc eza illusion imaginez na kati ya film ba wala bino statut de la liberté il y a réalité c'est pas la biso c'est ça na peso image wana na yebisi bino réalité c'est pas na biso moindo zala lolendo miyeba lo poso na so abetio fimbu na lo poso ya nani ya raté Macron au mona Macron kolela monoka mboka e akozoka mais yo kozoka ti donc ozo mona réalité c'est pas na biso bango ba na illusion imaginez-vous que Tour Eiffel les awana yo moni Tour Eiffel mais na film ba beteli yo Tour Eiffel ekoi au monde on peut la Tour Eiffel ekoi mais en réalité zali donc bazana illusion. Imaginez-vous nous on a niveau on a zana on va parvenir au lelisa même biso même yo na lela te autant la film à Jésus bazaba tout donc batu moko do ba raté wana yango tout fina bango tout nyata bango to aka na kota ko fina bango tout nyata la dodo kolonoko do bandeko tout fina bango eza nini tout fina bango même bibon eza tout fi ba fina kende fina nga bibon tout fina bino tout fina yo bibon eza donc eza tout vite farata tikana expliquer bino farata eza tout vie na Kikongo farata eza tout vie alors on a zolo ba tout fi eza le roi tofina non eza donc moi eloko eza moi eloko donc yango na loba biso beba biso to komoka ntelo beba te za kaka yonde mto beba Nicolas français il faut zonga mutu imaginez non c'est donc on est bolobaka c'est pénible mutu a parvenir koloba français que aloba lingala or chinois ko sala ngote mutu imaginez-vous po boyeba ke ba minimiser biso français batang sa bino na classe ezate o biso to yebi ya mukila molimo ba koyebisa OK jeu de pro professionnel donc projet yo ka sileti nani comment dirais-je Jésus-Christ Jean-Claude tanga yaki Jean-Claude Van Damme Jean-Claude parce que Jésus peut Jean-Claude tanga yaki ayaki na projet alors projet wana yozo kanisa on dirait ba c'est la binolem sous ba macadam ba tongela bino bandaku mais ba ebisio projet par rapport ya biloko ba sala mais biso batamolimo to yebi mundele français zo l'action na classe eza bongote donc eza G de pro aye azui passeport et ambassade plutôt et ambassadeur pour azala déjà dedans parce que monde na bango ezokufa donc aye j'ai des pros donc nous bon aye comme projet donc professionnel donc français protégé au fait donc français bazo la sabino eza codé eza leti bako kona biso ba loba soki ozana ba parents bazana bon moye kola tala kwanga mutu akoyebata ko tuna ba kwanga combien or bakoko ba oyebisa yo soki bazana bon moye kola koluka donc imaginez-vous mundela zozwa kaka eza na Kikongo comme koko na lingala kaka babengi yango farata oyo bobengaka tout vie ngala lobaka tout fi na bango to fi na papa Roma to nyata papa Roma alors na épinglé non na si ça coco bobengi na français coco plutôt na lingala na français babengi yango kaka na Kikongo na français babengi kaka mais toke na portugais ba o ba yebi portugais tous les batbando benga bango ba coco kuna Angola parce que na voyage pe na Angola bando sepelate parce que coco eza farata eza tout vie
Donc VI. C'est le roi bien dit. Et c'est le comme malamu te. Alors d'où vient mot tout vie? Tout vie na le poto. Non, na le poto. Parce que tout vie est dans la Kikongo kopé la lingala. Mais d'où vient le mot tout vie na français? Par rapport à médecin baye, pour pas contrôler yo baye ba vino mobimba. Baye ba vino na farata. OK. Na tout vie. Tout fité na farata. Alors vino mobimba baye bango na farata. Ya on a tomé maraba examen na tongo balobi ke mema farata na yo ba examiner. Vino mobimba eza na tout vie, na tout vie wana. Bako yeba pe bako kango pe spirituellement pe ka partir ya farata. Na tout vie. Et voilà ba to bele ba bela ba hémorroïde, bazo kende ko sala ba tout vie na bandako ya batu na ba kwa moko bo na banzete. O esengeli pa basala. Bazobela ba hémorroïde mu Congo ezoko tuluka bango ni mametoloka ni masuki metati suki net. No bakoko na biso bakina ba respect ba principe wana. Luzi tunyon se puis noko soko moni nani Chine ekotisa français te et boyara français parce que ba yebi eza même na ben jir oyo ye azoloba mais ba yebi que c'est un jir mais yozo kanisa on dit bazo yebiso eloko boy. Et on voilà pourquoi noko donc ba on ba loba ka ba loba est-ce qu'il y a des singes ici? Yozo kanza, ba lo ba likaku, mais bazo lo ba disons il y a un noir ici, il y a un noir quelque part parce que ba benga biso ba singe. Voilà pourquoi ata joueur ba beti ndenge ni ceux qui jouent au foot ba benye macaque. C'est ça, macaque. Eza donc il faut mona noko limbisanga il faut tomi sosola. Dans la lobina nous mung pona munga ba singe. Comment mungwa eza munga ba singe ya ba senzité. Mungwa ezalaki mungwa bakoko o ezaka mikie boye o batretaka mixera bokono belé ingeta soki mwana botami kokati mutolo otie mungwa bakoko. Alors tant mindele bakoko bazo lakisa bango ba biloko na biso ba bien na biso batali ezo sala ezo traiter sur ba makambo belé o na koki ko décortiquer awate après pona ko vanda nde bavanda ba ona bango bazo loba mungwa ba singe. Si vous avez comprendre, la langue bima awa mundela banda kolobate mundela zaki lokwa baba tala ba histoire akala banda koyeba kolobate donc banda lobana ba bilembo alors bakoko balobi oh munga ba singe bakoko bako prononcer te bako singe te bako ba senzi mais bango bazo ko minimiser bango ba benga bango ba macaque. Alors même ozomona bazo nini ba benga ngo maquillage na anglais macaque ça maquille. Na français babengi kose donc maquillage beauté plutôt babengi maquillage. Alors c'est codé France na Amérique ezana mboka moko bana bitinda bakabola kaka yo kotoyo spiritualité franc-maçonnerie 33 degrés code ya mboka na bango chiffre 6 oh na la France franc-maçonnerie za makasi tant que mona eza makasi te eza fondé kuna eza basé kuna créé kuna donc plus 33 degrés biso skoto zali na 243 code mboka 9 mutu likolo 2 plus 4, 6. Ingeta, 6 plus 3, 9. Bosolo. Siko bango bazana lokuta mutu na se. Alors chiffre 6 ezali na côté kaka négativité. Mais mundela se lango na côté négatif, côté malamu te. Ya lokuta mais ezana PV moko na côté bosolo malamu. Makasi la musela no malembe. Depuis to bandaki. www ezali 666. Parce que W ça 24e lettre d'alphabétique. Mais au moins à 666. 2 plus 4 et 6. Ingeta. Aussi 2 plus 4 et 6. 2 plus 4 et 6. 666. Mais na 666 wana e bimisa na ngonga osko lokola ekomi PV na biso to pesa batu nyonso makambo yede pa na biso égale à 18. 1 plus 8 égale à 9. Donc bakende boye bazonga boye basuka kana nkata dans Congo. Tout chemin ne mène plus encore à Rome. Yango papa Roma ba Macron ba roi de ce qui roi belge donc nyonso bazoya na ba Bill Gates bazoya pourquoi mais biso ntwanda okende kuna. Matondo, vraiment tu peux miter. Marambo eza mitu abatu na oyo eza terrible parce que
oh eza kolekisa eza kokamwisa mokili komona ke maladie utaki koya mpona kotanga bakombote babiso bao balandaka biso mingi na YouTube bobeta haut-parleur TV bo s'abonner wana tokotanga te mpona bakoma mpe kolandela biso baresolution parce que tozolamusa bato tellement makasi maladie otokotaki kobela na 2020 oyo esalaki succès avant voyager tout ça il fallait kaka ozala na bacarnet wana nyonso ya kokamwisa ke mokili na biso mboka na biso bomonaki Congo bololo ndenge ekomaki na valeur donc ndeko nyonso so akeba ndundu okeba Congo il faut mema Congo bololo mais biloko na nyonso toboyaki sango toboyaki yango eza na valeur tobomonaki docteur kombo neza kokima ngai oyo président de la république atindaki même jet moko ekendaki kozwa ye oyo abikisaki bato pardon na Madagascar koya na ye petit awa bozomona ke baplante na biso totika balakisa biso eza mabe tokoni kaka kokende bapharmacie tozocomprendre ke mokili ezotambola na ndenge ya business donc bazwa bato mwindu biso baluse biso tokoma koboya baplante na biso mais na maladi kuna bakufaki ebele biso awa beaucoup qu'on a biso protéger qui biso allez-y comprendre le Seigneur vraiment tout penser un grand merci déjà na ya nzongo azolanda biso ya nzongo vraiment monte pe la bambote na pourquoi pas ya nzinga le professeur des universités depuis Brazzaville azolanda biso le fils aîné ya bana maele to pesho bambote belé to pesi sous mbote belé na nemabula depuis Canada azolanda biso Nili Mokela tata mosi ya bana grand merci bazolanda biso mama bibi chez nous plus 1 donc Maman Bagoudanze, Bambote na belé, pourquoi pas papa na biso Makela, bandeko na biso Aruko, Kokoriko, soso les lits, kuna na France, Fongola Masolo, to pesho Bambote belé, pourquoi pas bandeko nyos baniba lekana haut-parleur à partir à Luanda, déjà to fan d'ici, Masolo équipe kuna, déjà plateau Maramu chez Zakuna Broleka à Maravilha, Azako chapeauté Masolo nyoso. Alors c'était un temps, il y a pause pour respirer, to zongel sous Mamekela mo. Mamekela mo. Voilà, tout comme un peu déjà au Komana Souka, mais Motuna, Tozaki dans nos questions principales, Ezaki Yaroyeba, Lelo. Comment vous Parenthèse, Mouké. Ok. 30 secondes. Ingeta, Bandeko, Bo Sosoli, Nyonso, Basalara, Ezalara, Biso. Mais, Babengi Congo Bololo, pour l'année nos boya Bololo. Parce que Totika Bobiso, donc, ceux qui ba diabète, ba ni nyonso yé, parce que na peta maginanga, et ba totangit, ba india mo bande ko sala peta magina, et bi tata wana moyena, tanga mo, kaza tata ya songolo pakala, moko boye, abala, mokonzumo na mboka oyo, ba o ba yebi, o na oloba, ba yebi nani. Ande ko c'est la biso na peta magie, ba bimisi ba bonbon. Peut-être magie. Mais peut-être magie, ok. Mais ça qui juste bah je moko ba bonbon. Voilà. Ingeta. Mais bon bololo, eza malam pona biso. Ezo yango mona bako kona biso voir même bande koloba, so iba sali ba débat entre bango na bango wa yakat. Ya relukanga. Makila nangeza bololo. Effectivement, non koso makila neza bololo. Même ba jo ba osala sala, o ba milaka, eza na kombo moko boye so na lukiango na kopesa yo. Bana na biso obo benga mindele bambumbulu bamela makila batu ouais bamela eza na kombo moko boye ba bongisa kaka eloko mo atina te me ba bongisa ngo ba sanguinaire non sanguinaire te sanguinaire eza donc eza terme moko mutu nyonso ayebi mais ba na terme moko o eza comme codé même pas codé mais o eza le roi que c'est normal. Sanguinaire comme un gire mais bon ba commission pénale normale oyo muta na besoin penza makila ba zui makila mutu ba pesier ameli eza na terme moko alors likasu oyo kaka eza sukali so balusi na sima mais batu bazo lia yango te likasu balusa sukali c'est codé ba traitement nyonso toza nango awa yamona suko ebandaka bololo bololo na suko okiamo sukali siko tikangwe kauka mwa mukeno comme mukinzi eleki chocolat na elengi chocolat coûte oui eza pe ya biso mais par rapport ba chocolat ba osali sa biso ce que ça ba artificiel let ba Thomson bazo le sa biso donc eleki yango donc il faut to liaka yango même na spiritualité non encore les cas ezo jouer rôle makasi pe ba Congo bololoana pour nyonso ezalaka na molimo pe se matérialisaka donc ndoto donc moto na bokoko na biso a comprendre yango donc makilene comme bololo moyen ba sakana il faut makilano pe ça la bololo non encore na ndenge ya normal ya nzoto il faut makilano ça la bololo ça la pas soukali parce que ce que donc ce qu'on tali nzinzi alandaka ebembe non nzinzi alandaka esika soukali ezali donc voilà mais esika bololo ezali nzinzi oyate esika bololo ezali mpesa oyate esika bololo ezali même puku pa oyate donc c'est ça eza ba nyama o nga na tangi
eza banyama oyo ba monde ténèbres na ndenge ba utilisaka kutu bango ba puku tout consort alors likasu eza sukali na biso yango moni esalamaka même na spiritualité et qui t'arrive voilà pourquoi balobaka ndoto et se réaliser pour nyonso ebandaka na molimo après et se matérialiser en tout cas tozwa makambo nazoloba bandeko nanga eza di blablaté voilà maman qui l'a mettre kango pe en pratique tout en profondeur bandeko balon d'intégralité na au parleur TV na YouTube mais sikoyo potokoma des choses qui n'a peu déjà kochité Kimbangu lelo ba yo yebisa biso bandeko Équateur on a yambaki bandeko kita wala na rozonga na bango litsusu awa rendez-vous il y a tous les jours lobby rendez-vous na 10h juste bandeko ba Rolanda biso lobby rendez-vous na 10h juste et puis lundi toujours na 14h05 ningi zalara Kimbangu subitement comme ça on nous dit que Kimbangu aza yankamba te aza mongo ba boende ba mambo belé Équateur oh lobani ne répondre nini en tout cas félicitations Tata. Ya Équateur na bingo Tata po Tata nanga. Makambo bela bakeza na tina. En tout cas, eza na tina makasi ebende kutu pete bandeko. Botungola matoi eloko nga ngina loba. Tata Kimbangu aza mu Congo. Tata Kimbangu aza mu Ngala. Tata Kimbangu aza mu Swahili. Tata Kimbangu aza mu Luba. Mabeza api. Aza mutu abandundu. Mabeza api. Siko soki ekuta tangi bikolo wana nyonso te. Nga tangi siko nyonso. Bo lapidenga. Menga na oprouver bino pourquoi? Parce que Congo ezali Congo nyonso. Noko muluba muswahili mungala mutabandundu aza Congo. Yango kombo esikala Congo. Donc bon quand ça te que ne va diviser même soit disant ba pays mususu et pays ezalaki boye komi boye eza Congo mobimba wana pe tokozonga. Tokozonga quand c'était ba mataka quand c'était ba kitelaka. Po eza ngonga ba yindo. Donc makambu donc nyonso sozonga ndenge zalaki. Donc Tata Kimbangu azali mabele. Non comme mabele na bandundu ezalate. Na Équateur eza na ba Congo eza. Mais pourquoi? Et pourquoi ba maman na biso pe na le sanding ba na français bango pe na la langue na biso ba mabele donc to utaki mabele tozonga na mabele pourquoi mabele ya botami il faut amela kasi mabele comment on dit mokoti mon père et ma mère sont mes parents comment on dit moko et ça ba parents na yo ndenge net ça ndenge ezali ke ezala net donc mabele za parents na biso to utaka mabele mabele yo noko ozana mabele ti voilà mabele ngam na nango na melisaka outi pa ya mama ozonga na mama ya mabele donc ndenge mangeza ya on a lobito bota makatozonga ka yango voilà pourquoi na loba ino na vandi na ngana ba Congo si eza esika na ngape na okende. Voilà, on va revenir encore avec toi Mbassou Mamé qui là mon contexte plus rapidement bandeko tout en un peu message to chité Mamé qui là ngeta na pesa numéro numéro nanga Dodo Kolo bandeko bo continuer kotala émission ya biso na YouTube na pesika kambote na tata nangai Kinzi Paka Luka tata Ngunza Bungu tata Ilunga mukonzi monene na Salongo na pesi ba nyonso oyo balingela ngai malamu bisika bazali na bosanité tata Mawete na France tata Noti tata Vemba bisika ozali ba oyo nyonso balingi ba yindo pi bazo mettre en pratique oyo ezali bosolo oyo biso tozo tambola na bolinga ba koko pe ba kokololo to lingana to salisana to sungana matondo bandeko pona lelo to komina suka grand merci na bandeko nyonso ba komeli biso ba benga ki moya ro benga ya ro yambeza ki te pona temps to pesi c'est gloire depuis la province de Tanganyika tozo landa bino merci bonjour et lo lobi wana za kisi wana to kisi oyo to bengaka Auto Bengaki et mon force. Je sais pas encore. Bonjour au parleur. Bonjour au parleur. Je vous suis depuis Mbandaka. Bonjour au parleur. Bayindo Pobandima Oyo. Il faut Sabango, Marambo Bele. Grand merci Nabino Nyonso Tokomi Nasuka. Pourquoi pas saluer une très belle dame qui nous suit depuis la France, Karine Kimambalo. Il se lèvera toujours Kitoko, Topesio Bambote Bele. Pourquoi pas Lina Bobeto, Maman Nabiso, Maman Nanusoki, Maman Azwa Mote Mamalamu, Yarotangi Sabana Nyonso na Mitendi. Donc aux amours na Mitendi, aux autres bazotanga gratuitement et pas une association Maman Mofondo. Topesi grand merci na Maman Nanusoki pas autant la biso, Bino Nyonso Tolinga Biso Mini, Lina Bobeto, Kenda Piabiso Moko. Pesio ba mbote belé ba maman na biso boze belé
Oya Lelo. Grand merci à Richard, la grande équipe, il y a Pestivi, pour rappel le Mgelesi Rachidi Mawassa, au parleur, lobby à 10h juste, Koutania avec le même plaisir, bye bye. Debout Congolais, bénis par les sons, bénis